Pasteur Chabani na Lulio lisusu to pesio maloba. Merci papa DSV. Na remercier yo mingi vraiment. En tout cas lelo na comme Melambondo. Ceux qui vous allez collaborer bosso. Na kanisi lelo na longoli pete qui collabore. Mais na kanisi te que aussi comment collaborer. Parce que ba preuve yango ezomona. Alors na obi remerciement mingi na batu nyonso bazomona na standard Odopambu, papa Roger Kazadi, Roger Kashama, Opera, papa Dadao, papa Mukulumpa, Ndekuranga Gwayav, asala ka eloko moko ti lelo asala mususu te na ebite pourquoi wana tokosola na kuzu papa Carlo en tout cas bino tuna pesi bino vraiment lo sa ko penza makasi na musala botu ko sala lelo na bakisi kolobake communiquer ya mibale wana papa deslo pesa ki to uti ko vérifier to zana ndeko moko a uti ko benga papa na biso héros mususu oya zana prison na makala kuna Gabriel Mokia basololi na ye aza vraiment na bomoi donc message wana ye mo kuto aseki alobi eza ba de pouvoir oyo balingi ba troubler ba inutilement donc Gabriel Mokia aza na bomoi akufa kina yetu eloko misatu na ko batisa ezali te musalo salami lelo esuka wana te ezana groupe mususu ya ba mususu ba bombani na se ya mbula on dirait soki bampuku soki ndenge nini il faut to bimisa bango polele oyo ya kokanga telefone na ye tokoyeba ke ndenge ba français balobaka qui ne dit mot comme ça cela veut dire que ye pe aza kolabo ba pasteur ba mibenga ya minene batu babengaka bango bayebi oyo baza ba pasteur ya minene na Kisasa tokosala émission tokobengisa bango to banaza koluka ba numéro na bango surtout ba oyo babima lokola ba vedette wana comme ça to pesa bango notre banange big warning mise en garde moko munene comme ça ba mécanisme soute parce que kala mingi tia sur l'élection ko ça fait bité et ça la tête oh voilà toute autorité vient de Dieu non toute autorité ne vient pas de Dieu. Nous avons beaucoup d'arguments pour prouver en gros que l'autorité il y a Satana, mais nous allons permettre les endroits parce que tout ça va naïf. Alors, c'est que dès la hauteur qui argument la biche est la solide. Aux hommes, on a fait exemple dans mon cours. Tant que lobby au hôpital, ceux qui disent centenaire. Ndako wana toyebi yango banda tango nini ezalaka place wana soki mwana mopaya wana azaka vraiment ndeko na biso akokaki kobimisa 85 millions eza kutu ya ye te bakoki kobimisa 85 millions de dollars babimisa yango pour que bareflexionne eloko wana 85 millions de dollars papa DSV eza mbongo oyo koréhabilite bahôpitaux nyonso ya mboka na biso ndenge ezali wana non seulement la ville à Kinshasa même dans de grandes villes Bukavu Lubumbashi Kikwiti tout ça bahôpitaux nyonso wana ekoki kozala réhabilité ezali mwana mopaya wana ayibi mbongo na bakoya gialo na balambere mende wana batu nyonso oyo bakolabo surtout batu ya ex mobutiste wana papa wana bale mwa mieti ya mike mais Hippolyte Karambe ayibi peza koyiba alors curieusement mutu ayibi bino mbongo mais bino bozo kumisa ye o asali eloko nini asali eloko te donc il faut tous un argument ndenge moko ba papa na biso ayebisaki soki Ursule soki nani wana ayebisi bien que boliaka malamu te bana na bino baza kotanga te salaire ya malonga ezali te kolela kaka bana poto batundela bino mais au-delà de tout ça bokeli susu kokomisa wana mopani ozomona ke eza baargument moko eza fondé mai ezalaka te courant ezalaka te pasi na pasi mais toluka kotia mutu oyo azoya na baidea malamu pour que quand même situation ena échanger voilà un peu vraiment
na monopoliser parole te mais tout ça ba émission mais oya lelo eza vraiment bala likolo. Merci mingi. Abongo Pasteur Chabani olulinga ite. Mais pourquoi pas? Ah. Tala mikoloko balula ganasi ya motema. Omoni bana bazoyoka tout ça mais vraiment oza vraiment na motema na ngai na lulio. Merci Pasteur Chabani ngai pe na lulio ya solo moto na nzambe na lulio. Soki moi suki wana na moto ezate loboko na nga déjà c'est comme mera asilikate mosali na nzambe oya solo tobundaka na ye etumba na banzi na kende nano epa papa na biso dada mompulu aza koyoka na te dada wa kei wapi akomi déjà na Congo dada mompulu tozali koyoka ete akei wapi mama kangie moi catch mais akozonga tokeye epa papa na biso Roger Kazadi toyoka ye lisusu na lulio papa Roger Kazadi. Allo ndeko allo. Oh papa na biso mompulu na lulio papa na biso toyoka yo nano. Pardon limbisa nazalaki na téléphone na mwana na Afrique. Ndeko en tout cas vraiment likambo e salami na minito yo nzambe apambula bandeko nyonso oyo bazalaki na possibilité ya kobenga ba oyo bazalaki na ngote ezali teke bazangi yango ezali ka ke no ezali esalamaki brusque toyebaki teke kozala boye toyebaki teke kozala boye limbisa toyebaki teke kozala boye donc téléphone to utilisaka yango pona urgence carte ya Afrique okoki kozanga yango te po tozali na bandeko na Afrique appelle n'importe quel moment, il faut obenga bango. C'est-à-dire carte Afrique oki kozanga yango te wana faut ezalaka wana po o utilisaka yango po na urgence. Il faut ezalaka wana. Soki biso ba o mzu tokai ko benga mbala moko po ezali tozwa yango ezali devoir, il faut nazala na carte ya Afrique na ndaku. Olina utiliser téléphone na nga ya ndaku non, il faut carte ya Afrique ezalaka wana. Ce qui est sili il faut na somba. Wana ezali na budget par mois, budget na nga ezar par mois que nous faut nazala au moins na 2 cartes ya Afrique. Et fandi wana nazo utiliser yango économiquement. Donc oyebi raison solana mama o che minute. Non maman na osolane 10 minutes. Oyebi que carte na yo ezali à 1 heure du temps. Donc il faut calculer minutes na yo on a 2 cartes wana na moi mobimba pe koki. Donc il faut urgence au kanisaka urgence carte il faut ezalaka keno prochainement soki likama boye kwei mbala moko soki tozali na minute dans ce monde on est 127 biso tous les 127 ba carte ezali imagine vous allez 127 appels kasi ba kozali boma na Congo wana na minute ba kolala te Ozali kambwa Congo bakola la te pe bakotika la kola la te. Il faut ba changer quand. Ce qui va changer quand bakola la te. Pour maloba o e côté li bango parce que yandi mosi mo ka yebisinga bi ah mais ndenge nini bino il paraît ba yebisinga bozoko benga biso popo finga biso. Donc c'est-à-dire bango nyonso basi ba yebi ce qui se passe. Ba yebi ce qui se passe. Donc il faut tous à la fière que non, nous sommes actuellement unis, nous sommes une to komi mutumoko ezali kambu ya Congo. Merci papa na biso. Merci papa na biso dada o mumpulu vraiment na luli yo mais ozora bisou na dikosi. Na dikosi kaka. Merci papa na biso intervention kitoko mikolo e bandeko o bozali kolanda biso makasi kaka na ba unité mikolo oyo. Lobby tokokota kaka parce que lobby tokokota na bato batikali na ba pasteur tokopona awa na kati na nzela singa ya radio lisolo tokota na ba pasteur lobby ou bien tokota na ba musicien tokende toko voter awa pamba te radio lisolo nazalaka ngai moko te tozana bandeko ebele moto na moto akopesa soki lobby tokobanda na ba pasteur to ba musicien ba numéro ba musicien ekokoma awawa vraiment lobby moto na moto asomba ba unité na ye na banzi ekozala vraiment malamu tokende chasse au collabo bayoka yo pende ko oyo landi biso na poko malelo esika oyo biso to komi na suka
butu balala te bo fiakula bango lobi ata émission papa na biso don pa mutoko yiba yango pona Congo toko kende toujours na makamboyo to fiakula bango nyoso tu bakweya kipelekese papa na biso Roger Kazadi to peso lisusu maloba. Oui, Boto, j'espère Boto. Matissa moi voix papa, Matissa lisusu moi voix. Oui, vraiment c'est ngoya trop et Boto na émission en lelo, mais naza na kanda kaka na meki masumu 3 fois mobimba asi ye basi ba alerter lokola yaza chef d'orchestre ya loko ngo ba alerter na zuye te mena ko zoyer. Mais en attendant papa na biso o making koba te. Nkoba moto na kombo ya nkoba ou bien moto to bengi koko dioko yoka kombo soso dioko ayoka pe mwa mvutuma na ye ya la kanda ya masumu yende lokola aba yende motomolo na bango na posa nazo motomolo na yoka ngai. Alors soki ndenge boko voter soki boko voter bobandi na musicien nazana na mutu moko vraiment wa il faut boz na pesa ka numéro ezala soki boko voter musicien bozwela nga chala mwana na numéro me mutu ayambaka mobile na Claude Machala donc oya kozwa kaka boke na ye 9000 ya chala mwana na 14 na 200. Merci wana nanu to voter te bandeko oyo okay. Bako voter na banzi yo soko lobi ba musicien et toyebi te soki banani tokokende kaka to majorité pe bandeko bazali kolanda biso basunga biso parce que Radio Lisolo ezali un peuple congolais. Et Boto. Et merci. Tokeye pe papa na biso Carlo to peso lisusu maloba. Papa Carlo azali wapi papa na biso Carlo. Nabanzi papa na biso Carlo azali ko. Merci mingi papa Diane yango na okamwate Radio Lisolo ezali kolopo tala ba action o eza koleka na minute oyo ezaka kaifoza la moto stondi na ba idée belé pour ça les loko aboya en tout cas tikate nzamba pambola yo eloko no kende liboso beka na ebisaki yo tika basigal bayemba na yo frumi oza kosala musala pesa komona. Merci. Merci Tokei et papa na biso Roger Kachama. Boto na yo DSV vraiment na bosana ki pena mwa mingi kopesa combattant na biso oyo asali ba recherche ba numéro ya kopesa pesaka ngaya. Donc maman na biso Malou avant na mboka kaka lisusu ya Maastricht vraiment esika azali et boto na ye parce que tini ba numéro a fouiller ba numéro pe a pesi biso ngwa lokola donc to luli e bisiko ya azali DSV ngai na oloba boy moni ba musicien wana ezali malamu pona robinga bango mais photo lukaba oyo penza bazwaka téléphone bazaka na téléphone na bango moko. Pour le reste na bango ce sont des aventurés. Il se croit que bazali ba grand star ya monde donc téléphone wana il faut mutu mosuza ya ambasoka yoki boy pa akati ozomona donc parce que ils ont mission oyo to luka que message est passé n'est passé lelo na ba oyo ya ba comédien donc bisope to luka moyen oyo vous avez la possibilité ya ko rejoindre bateau to ko pona lobby mais na monnaie que pona ngai ça m'engage ganga na ba musiciens ils sont pas sérieux d'abord donc ça dit ba coup de fil na biso et cause la peine perdue na sololaka na ba perroquet na bango pe pour bango pe bazaka na ba perroquet donc ba perroquet wana nde batu ba simba ba téléphone na bango mais oyo akoki koyeba ke musicien oyo ye azwaka téléphone na ye mbala moko nde wana nde tokoki kupe kosangisa ye na ba pasteur pe mbala moko po ba pasteur bazaka bata fier balingaka ba téléphone na bango ezali pa na bango po bazaka toujours à l'écoute à l'attente ya masolo ya mbongo donc balingaka te secrétaire asimba téléphone ou bien batu wana ou babengaka bango bele babalanda ngombe na bango na sima basimba téléphone mais par contre balingaka bango basimba ne bible po bible ezaka mikanda ya pamba et boto na zone solo baloba DSV et boto papa na biso tokei et papa na biso mukulumpa nde tokei et papa opewa. Merci papa DSV.
na lulio ndenge ekoli système ya kolula na poko ya boye ngai mpe na lulio mpe na luli papa odon pambo asekisinga mwa mingi bona ozala mokusi koloba boye na sepe une émission lelo les vraies choses sont spontanées mutu moko aloba yango omoni spontanéité oyo bacongolais balakisi na poko ya lelo ezali spontanéité oyo tozala nango besoin elakisi bolingo c'est-à-dire mutu nyonso ake kofuye carte etikala 2 minutes etikala 10 minutes abengi en tout cas esali mobi on dirait otandaki émission alors que eza spontané ekoloba ke bacongolais baza na bolingo ya mboka wana na kosenga esuka boye te to continue bon na kosenga kaka bandeko na biso balela mabanga wana nayebaka te ngai eza rêve na ngai te babwaka ngai mais s'il vous plaît botika kobenga omona bana baso basalaka théâtre bazala basheri bapoto ya moto abenga atindelaka bilamba atindaka te na famille na ye te kobe nde nini na obwaka ngai obwaka babwaki yo botika na babiloko wana tala bato bobwakaka bato botindelaka babilamba na bambongo mpo na libanga ekomi komatisa bango mapesa komatisa bango motu mosusu bakomi kokatela biso batelefone korépondre mabe eyingi koloba ke ere moko boye tokoki koéduke bango en refusant ya kofinanse ndenge tofinansaka bango parce que mangungu bazosala eza ya pamba balokuli wana donc bazala depuis nayeba ye toujours pareil achangea te ata mbongo bapesi ye kochange mpe vie na ye te akosomba jamais lupango akosomba jamais ndako abongisa bana na ye avec mbongo wana donc tosala topunir bango action oyo tosali lelo Kinshasa lobi ekozala moteur sekolela partout ekoleka bato bakoyeba yango to continue yango ndenge moko proposer ke lobi susu tosomba bakarte tokosomba bakarte et puis tokosala action oyo parce que tokomi na temps ya sensibilisation mobilisation campagne électorale ezobanda donc tobosana te tozala na bakarte ya réserve na ndako mikolo parce que ekobimela biso poasa balibo lobi tokobenga bapuspusera tobengi bato ya pusu alobi tokobenga bo donc mpo na nga show na ngai ezali kokende mingi vers bapaster mpo soki elongi tobenga lobi dans la mesure où bapaster bazalaka ndenge ndeko alobi awa bazalaka na telefone na bango bazepa moto apesa dine moto ata mosusu abengi nga ndeko alingi apambola ngai donc tokozwa bango facilement stratégie ezaka moko on parle avec eux pour leur dire soni bazosala na makambo ya komélanger kokosa peuple n'est pas réveiller le peuple alors que bayebi ke mboka eza occupé donc pour na aponi toloba na bapasteur lobi tokosombela bango bakarte epuis tokozala prêt mpo na mission na pokwa nayebi te soki papa sage akoyamba biso na émission na ye mpo na bongo ou bien akomaintenir programme ye asalaki biso toza basage émission tokozala toujours toza bafidèle eboto nakokise maloba eboto papa na biso mokolo mpa na lulio bizu ya wapi ya dikose papa na biso opewa topesi yo maloba nde toleki na goyave eboto bandeko balandi eboto radio lisolo stratégie oyo ya lelo vraiment surprendre ngai namoni mpena ke no radio lisolo impact ya danger donc balobaka me waya bango te impact ya somo mosala oyo esalami lelo tokomona mbuma nango kala mingi te bokoyoka ndenge diaspora ekoningana epuis totika te ata na privé nga nasali liste na ngai ata na privé oza quelque part okoti place mo benga bango loba oyo oza na mposa koloba mpo bango mpe nde baza lokola mituka ya message bakoveikile message wana tiye kokoma pai oyo biso eza na mposa ekoma mpona kosukisa Tshisekedi président balinga te eboto papa na biso toleki epai ya goyave topesi ye maloba papa na luli yo kaka nde eza mikolo oyo ngai vraiment na remercier bandeko nyonso oyo bacontribue makasi na émission lelo na baoyo peut-être babengi en direct ya émission te me bazali kobenga bisika bazali monde entier lelo bazali kobenga bacomédien na biso wana nayebi te na minute oyo soki bakolala to bakolala te peut-être mingi na butu ya lelo bakokenda bambetu mepongi oya te bakomituna me nini etindaki biso parce que na mituna bango je ne crois pas que bamasumu bayandi mosi bantsakala bandimaki te ke un jour na vie na bango bakozwa bamenace ya diaspora
Je ne crois pas que Banimé un jour est salama. Le salami. Moi, je dis que non, c'est une réalité. Héros na buto, baza komi benga na bango. Peut-être pour la qu'on peut faire un conseil, bah ça la souté. Pour la reçu que sa papa, merci de Bandekonio, sont vraiment souci à Mboka Ezali. Toujours l'action, kaka la royo ka radio teme. Toujours l'action, on peut na ba œuvre net oyo uti ko sala mon apport kwa lelo. Ya wana osenga vraiment tata Nzambe apambola papa na biso DSV pour la opportunité oyo vraiment attirer la biso pour la lutte oyo. Tous à la bengrate un jour na vie papa DSV a venir peut-être il a biso place ni to komba kombo na yo. Nzambe ka mutayebi. Merci papa Boutou Elambo na luli bilonioso. Dei bolandi radio lisoro na pokwa lelo merci. Na luli yo goyavu na oza bizu ya wapi na pesi pe di kose bele. Yalitava na luli yo goyavu yalitama vraiment que non na luli yo. Na banzi bandeko nyos oyo bolandi biso na kati na radio lisolo na luli papa na ngai koko dia nzombo na luli yo ba bizu ya trop na luli koko dia nzombo. Merci na bandeko na banzi ngai na lobi na nga eloko te. Na lobi eloko te bino moko bo jige. Merci na keye papa na biso odompambu na pesie azwa temps ya kosala conclusion ya masolo na mpoko malelo nde mikolo tokutani na makambo na telefone ndeko nyonso tu azala branché na 3W radio télévision lisolo koto na lulio DSV na lulio ato na lina lo babo DSV na remercier bandeko nyonso ba mama na biso ba kombo ekimi surtout ba mama d'abord parce que moni soki mama à côté na émission à lobby je pense que biso va comme habitude mais tout tombe là ba mama pays ba mama na biso ba kota ki kombo ekimi vraiment ba eboto na bino vraiment sala kaka ba papa na ndaku soki batiki ba mama ba loba c'est que Congo est commis vraiment na tana yango oyo ba Congolais faut ba telema pona mboka na bango de na komisi ba papa nyonso ba papa sage oyo nyonso bokotaki eloko bosali ekostika la histoire na vie na biso mobimba parce que kobimisa 5 euros oyo ya carte oko kosomba miliki ya mwana na magasin oyo lobi na radio ezolakisa vraiment que ozali patriote ozali penda congolais ya makila nzamba pambola bino na unité oyo ndi yango esa la force ya radio na biso mais loko bosali lelo ezaka ka DCVT DCV pesi idéologie biso capter ngo directement automatique et bimisi loko ebimi lelo mais nazali ko ebisa na batu tout bana ba parler so qui vraiment za muto mayele radio ba korompaka yango radio ezana ya ba collabo et ko sala travail ça lelo. Je pense que DCVT ntakwa ko lo bon il fallait ngana lo bango ko so DCV lo baki babi yende kolo radio ngana za mangelo ote na radio mais na lobby parce que batamayelo ba rezonaka batala ka ndenge mukilezo kenda ndenge papa na biso Carl lobby histoire la cigale et le formé so gindeni donc biloko nyonso ezeni ko lobake soki cigale aza ko yemba butu mobimba fume rosalani des civilisations idéologie moko ya très bien oyo ko sala pour comprendre na ko loba boye batama yelo bolandi lelo boyebi impact eloko oyo place ko koma ni mesali ili ko bake mutu tout o ateni pona Congo total respect alors batama yele bavandi na si nzete o bavandi likolo nzete bavandi na betage na ba gratte-ciel ba moni événement o salami. Je pense que soki ngai na pesa ki mbongo na pa DCV na corrompre na likamba boye je pense que fa donc c'est nga mbongo na nga olingolinga to bomiliti parce que moral la bateau biso to bengi na minute ya bato musu ekomi ko sala mususu pa soki na ye mona pe a changer boula ki a voter mutu mususu parce que aboyi liboso ya nzambe na ye azala coupable et donc ba ke to comprendre l'idéologie DCV na yebisaka yo to lala na yo te zalaka fier na oyo nzambe na yo ayebeli yo nango ya makamba boy fallait que salama so qu'il y a une mission moko monter je ne pense pas que Goyave na France papa mukulu côté mususu et mon ami d'enfance Roger Kachama na Nani na Hollande
papa na biso combattant benga ki papa au pays papa Carlo quelque part en Allemagne yo en Allemagne passer du peuple côté en Angleterre en Angleterre allez papa mususu vraiment na bosse papa dada soki wapi to sangani biso nyonso kaka na ndenga koyoka na to betelo ka c'est impossible to kota ki batu ba na conférence muso abakisa ndeto yelaka mais epesi impact abo tabali que desi va bengi makila mbamo ya Roger Sali makila papa mukule sali ya nani ya goya ve sali ya biso to sali ndenge to contribuer na ina lo babo de c'est pendant tout ça lobby to bete mission na biso normal sur la manipulation kaka ba leader d'opinion to la ça bana Congo comment ko voter to mo ke na élection il faut to parler na mamba vote pour to laver bango mutu et lelo o inde to saboy tongo batubi mutu babeta ke susu tonga te après 4 heures du temps il faut botika kiso babeti na nzoto et fonctionner buto lelo ya buto malamu pona biso ya buto mabe pona bango obi muta ko cha munoko mais conscience ni mutu na cerveau na comment bouger na tango mais pourquoi je l'ai fait pour $2000 après na simbango pe ko sila to tikila bango na ba yungana après to ko préparer le comme suluka auto sala ki yango yeba na kite auto ko beta ba mission to ko beta yango lisusu et na bolingo to na ona unité onde to ko resima mto sala bola nelo ko asuka Kabila zo corrompre bato Kabila zo manipuler zo tricher mais wa biso to zo manipuler to tricher te bolingo ti sekedi za bolingo moko ezo ya nzambe mtacha na mitema na biso papa na minute to amakambe bela ko sala autant to vandi bomba bolingo ti sekedi ya on cri na biso ya kaka na luli papa wana po bolingo nzamba pesi na mutema na nga ifaza ka mutu ya nzambe po nga na tele mabo na loba soki te na tango na keko luka la tesive ba papa nyonso ba bizu na mabandi na bino ba wana mabandite o igo eva lingane mbote litama lokwa kada faire ba pesa ki pa muningane pena je pense que na pesi ya loboko goyave po biso to ba Congo et bata mabandi nde bazona kata mabandi na bango pena na omone zongalawa ba bizu a trop na mabandi vraiment na luli bino papa desive oza ya nzambe mama Solange mabolongo wana betaka izana ngaka po nzamba yokayo conseil ya malamu là où repose la tête du chef tant mama za ko loba lilobo reine lobelaka roi na litoi ekota na ndenga bien esala misala nango to mona ba fui nango et boto nzamba pambola bino to komi lobi na émission sur conseil des sages et boto la lutte continue bonne nuit bye bye.